Bandeko Balandi, tous allez bon en direct avec le messager Proverbe 30. Premièrement, nous allons présenter nos meilleures vues, c'est la première émission live dans Sala na 2021. Ils allaient anemoko malamu, anemoko nzambe akufungola bino miso, anemoko tokomona ba merveille nzambe, anemoko tokumisa nzambe. Année oyo nzambe azobimisa na poisa ba faux serviteur pe année oyo nzambe akoleka na kopambola ba oyo ya ye nzambe akokontinue na protéger na ba oyo ya ye pe nzambe akoleka ko éclaircir peuple na ye omoni toza na tango asuka na tango oyo diable abimi poisa diable azo distraire diable azo ya na ba raconteur diable azo ya na ba salade esengisi ko maturité ya bato moni lelo oyo. Et comment pas si nous se présenter comme pasteur, on a voyagé à trop, dernièrement on a en Éthiopie, et là pour moi pas c'est pour nous se présenter comme pasteur parce que bah pasteur va décevoir, bah pasteur va commencer l'aventure, tu vois comment on a mutu à autant de villages, à Ebine Makambu ya mobilité, avant d'appeler na musicien à un villageois, à bêta formité, à côté ba concerté, mais tant que comme pasteur, à comme bêta ma solo à forme, à comme bêta ma solo à musique et pourtant, tant que dans un village, tant que dans un quartier, tant que dans un aïe maramouanate. Donc nous sommes les olaksake, nous avons besoin de ça pour ça, bah ou baza bah faux serviteur naïe. Alors na chaque début y'année, biso o tous ba chaque dans Zambie va serviteur naïe. Tous avons la mission ya quoi au fond la peuple de Dieu miso na moni ba comme comment nzamba pambola Patrice Yaka Pati. Na bino nyo surtout boza ikolanda biso na WhatsApp pe ba o bazolanda biso bon na YouTube. Alors nzambe na ngamo na bino pe après elo na osenga bo partager pour ezali message mo kitoko. Omoni na chaque début de l'année batu nyo surtout o azwa appel à nzambe azwa pela ya nzambe elo ka liboso fo atalisa peuple na ye a former peuple na ye atindika peuple na ye na kosala bilan et la kisi otala au commune âge nini 2020 au salaki nini ba objectif nini oyo o s'afficher ki nango oyo o bongisa ki nango oyo o tchaki na mutu na yo pour atteindre na 2020 oyo o atteindre te alors ba erreur nini salaki ki o atteindre en ote et ndenge nini okoki ko sala pour atteindre en 2021 donc eloko liboso na 2021 et la question totale ba goals na biso ba objectif na biso zani étant que moi na nzambe étant que parent étant que papa étant que garçon jeune garçon et famille moi na liboso étant que moi c'est alibala étant que papa alibala ba objectif nini o bo asigné ki na 2021 na couple na bino na ndako na bino na foyer na bino na vie na yo oyo ko atteindre na 2021 te na 2020 te oyo raté oyo il faut atteindre en 2021. Bien aimé, ceux qui ont sali bilanté, ceux qui ont objectif, nous sommes sala et nous sala punda. Je m'excuse, tout ça vraiment en plein hiver, moitié et au sala bien parce que biso tout ça ba oyo tu vas koloba de la part de Dieu pour na kupambola bino. Alors chaque bonne année, mutu nyo surtout abaksaka année moko. Net biso atokoti na ba 50. Ceux qui ont eu 50 ans, en 2020, en 2021, on fêté 52e année, et 51e année. En 2023, on fêté 52e année, 53e. Et de chaque bonne année, ils ont dit qu'ils pembeni ya liwa. Alors, Mouto a commis pembeni ya Rokufa, à Bongisaka Nyoso. Et donc, est-ce que Amna les a sauvés? Et donc, est-ce que na se ya mokili oyo bana na yeso ki ya kufi ba kotika malamu alors papa oyo aza papa solo a salaka biloko wana atalaka bila na ye a orientaka bila na ye esika eshuwaki asala nyonso tu na neo to bandi ya eshuete objectif number 1 na 2021 ekozala esika nini yo yokaka mateya église nini yo fréquentaka pasteur na yo nani bien aimé soki oyebi esika ya malamu ya kolanda mateya te
Aujourd'hui, n'importe quel prédicateur. Aujourd'hui, on ressemble à n'importe quelle église. Et les aveugles conduisent les aveugles. Quand un aveugle est en train de conduire un aveugle, les combles années qui vont tomber dans les trous. Les trous, c'est quoi? Les trous, c'est des problèmes, c'est l'envoûtement, c'est la mort subite, c'est le refoulement, c'est le manque d'objectifs et c'est la trahison dans tout ce que tu feras. Donc, Batebele, les oyo, bah, on a un problème sérieux, tout simplement, pour balandara, ba pasteur, ba aventurier, ba pasteur, ba zan appelté, ba pasteur, ba mi bengisi, ba on a musala nzambe, ba pasteur, ba za ba nganga bandoki. Na koya ko tanga ba kombote, nasi na sala ba émission ebele na tanga ba kombo na bango. Alors oyo alanda ba émission nanga, soko landa ngote, kota na YouTube nanga, beta Sentinelle TV 1, okuta ba série nyo so ba masolo ezakuna, ba émission à révélation, ba émission na tanga ba kombo tout. Deuxièmement, tant aux amours na nzambe, au côté na au 2021, aux autres na 2021, koyoka n'importe quel moyen mité soi-disant za nzambe. Comment mutazo mi benga moyen mi na nzambe a côté na studio, a sali banzembo, ya nzambe a komi kote kango, a zumbo ngaso mindako. Metanga so mindako babola ya quartier na bango, a pese le côté. Ba veuve l'église ou ya quartier na bango atali bango te ba oyo bazanga ba opprimé apesi bango le côté mais ye asomi ndako mais ye azo somba ba voiture et azo banzamba pambolier et na kati album mwana na okaki moyembi moko la plupart ba yembi ba ko ba pasteur c'est-à-dire ba bungi vrai nzela et okoyoka asali nzembo azo bwaka mabanga homme de temps. Alors, on a bois qui libanga pour n'a pas ça tout merci tu entre temps je bag nzamba lobi tout temps qui respire loue l'Éternel et tant aux louer l'Éternel et la gisi okoki ko sangisa nzambe na mutu te gloire nzambe ko sangisa ngote ngande na zabo na kolinga jamais moyembi ya nzambe na album na ya bois kangai ako po koyembe na nzambe na nezani ezali ko adorer ye koyembe na nazali alors tant yo zwa nzembo nzambe obakisi kombo mutu do sangisi mutu wana na nzambe bakomi lokola bambanda o okisi ba nzambe azalaka na zuwa na adoration na makama kombo na ye okoba no kumisa nzambe te ozwa kombo mutu tia to vandala biso botami tanga mobutu na tikala omona te tanga mobutu tanga impère tanga sakayonsa mutu azoyembela mobutu abwa ka même kombo mwasi ya mobutu nzembo soke za mobutu ezaka nzembo mobutu te kosila pona ni bazako banga mobutu ke oko sangisa ye na ministre na été oko sangisa ye na mutu te po akosilika soki mobutu akufa azali koboya kombo na ye gloire na ya partager na bato a combien plus grand raison nzambe wa kela likolo na se yoke no sangisa ye na album ya nzambe nzembo ya nzambe ale obwaki pasteur Didier Forme obwaki pasteur Salomon obwaki proverbe 30 donc ozozwa malédiction ozo sangisa ngo parce que nzambe ba comparage na mutu te. Alors mutu alobi azo sembela nzambe azwi nzembo ya nzambe ateki azwi mbongo no surtout aller en réalité soki mutu alobi azo sembela nzambe soki album na ye etekami eloko liboso fois sala azwi 60% mbongo wana apesi ba orphelin ba opprimé ye azwi 40%. Alors mutu azo sembela nzambe mutu azo salela nzambe akoko zwa jamais album na ye asangisa ba kombo abwaka batu mususu et mutu azomela nzambe amoyembi akoki kokoma pasteur te la plupart na bango lelo bakomi ba pasteur nzambe yebi bango te na bino ba musique na bango boke na life. Alors lelo nazoke do te bino sur psaume 90 tozali na verset 1 ti na 10 psaume 90 1 à 10 kuna David azoyebisa nzambe alobi Nzambe, apprends-moi à compter tes jours. Parce que Proverbe 16, 20 lobi, la réflexion amène le bonheur. Muto a raisonnaka, muto a kanisaka, et memakaye nini bonheur. Donc il y a un proverbe psaume 90 et 90 donc Psaume 90, tout le premier verset na 10e, tout le temps na komo na Yesu,
Tous en la première matinée à année, il y a les messagers Proverbes 30 à Elibino. Dans Psaume 90, c'est Sabiso Boye. Requête de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu nous as été en retraite d'âge en âge, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre habitable. Même de siècle en siècle, tu es Dieu très fort. Tu réduis l'homme mortel jusqu'à la menuiserie, et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans devant tes yeux sont comme une journée devant ta face. Tu les emportes comme une rivage d'eau. Ils sont comme un songe au matin, comme une herbe qui change. Toké n'a dit, les jours de nos années reviennent à 70 ans, et s'il y a des vigoureux à 90 ans, même les plus robustes ne passent pas ce temps. Apprends-nous à connaître tes jours. Alléluia. Bible Zoloba, David, grand homme de Dieu, chantre de Dieu, a apprendre et à compter ses jours. C'est-à-dire, moi, dans Nzambe, à solo foyer, na comme na 50 ans, na se à Mokili, ba robiste ba vivra plus de 100 ans, ba moins robiste ba kendakati na ba 80 ans, donc so na ko 50 ans, normalement na tikali na 37 ans de vie ou 35 ans de vie. Alors on a 35 ans de vie, on a tikali na ko sakana lisusu te. Nazo bunda na am na ngai za la sauver, nazo bunda bana na ngaba za la sauver, nazo bunda église na te ya ka bato ba kene lola. Et non, ba bien mokili parce que lelo oyo to ya poto to umeli na poto to lembi poto batutu ba lembi poto batutu ba na bandako elengeza te leo na moyo nazaki na ndeko na biso edo coiffure tozaki na shikito tozaki na pasteur Nzalambila ba tozaki na bango tozako partager muke donc mokili comme ka beaucoup tani deux personnes bosololi parce que et comme interdit à vous plus de 5 personnes batu bazo mona na te po malade ali covid et ali alors lokola mokili zo ke na suka tozana temps ebele te ndeko na ngai. Alors faut tala bilan na yo. Est-ce que lelo oyo yozo sambela? Est-ce que lelo yozo tout à tout zo bela kombo à Jésus? Est-ce que soko okufi ya solo ke na lola? Est-ce que muto yozo benga pasteur esika yo ke ndako sambela? Est-ce que ayebi Nzambe? Ko ça la pasteur ezate que pour le baka anglais, pour le baka français, pour le baka lingala bien, pour ayebi ko tanga non. Ko ça la pasteur ezali appel ko ute pa Nzambe, Nzambe atindi à Bengio, à Formeo, à Tindikio. Parce que nous avons même des hommes de Dieu qui ne sont pas affermis. Samedi, na pasteur Nzalambila, la bénédiction de Songi, batubele ba benginga, ba komelinga, pasteur, au terre, à souter, pasteur, ba souter. Terre, au terre, à tout ça, continue Moussala. Mais il que Tchakuna Boumbu, à Botarate, de Soro Moninga, Mikolo, no sala bénédiction, ou Nazana Mobembo, au Ebiso, ba côté Afrique, Internet, ça facilité, ça difficile. Ou dans la retraite, ou dans la messageté. Sur la messageté, n'a quoi apparaître, n'a pas apparaître, n'a pas apparaître pour la succès, n'a pas apparaître pour nous ça quelque chose, n'a pas apparaître pour nous sa lumière, n'a pas les canaux internet pour nous coloba, n'a pas les canaux net pour nous côté, n'a pas les canaux la télévision, n'a pas pour nous ça bino ainsi dit l'Éternel. Bon, au moment lelo bandoki nyonso batoni l'internet, ba mibengi ba pasteur, ba prophète, sorry, ba prophétesse. Bazo na enseignement, bazo na prière à lokuta, ba prière à milaï, mais na kati na bango, bazo kaka ba rançonner bino, bazo ka ba empêcher bino. Bon mona ba maté amoko ba émission moko ezanga tina. Oyo netinga lelo émission nanga na ye pona yebisa OK, na vie na yo yekola kotanga mikolo. Sala bilan. Tala bilan ya 2020. Et loko nini au kanaki au sala na 2020 au salité. Au échoué place ni. Échec. Eza alibabete ba anglais biso za en Angleterre nazo mettre André qui a mongalé mais pas na Manchester biso awa na Angleterre to loaka we learn by mistake. Nous apprenons par les erreurs. Les Anglais encouragent l'erreur, ils encouragent l'erreur mais il te dit pas de demeurer dans l'erreur. Il dit que l'erreur c'est pas un péché mais l'erreur nous enseigne à grandir. L'erreur nous apprend à devenir grand. C'est-à-dire, erreur on a la sala, tant on a 30 ans, na ko sala ngo susu na tant on a 50 ans, mais nazo zo erreur na ngawana, nazo ta le sika nini oyo na shuaki, esika nini oyo na ko zongela suwana te.
Donc, bien aimé, tu continues en 2020, tu continues en 2020, tu continues en 2021, tu continues en 2021, Luka Bandakoyeba, erreur nini oyo yo salaki na 2021. Objectif nini osa signé ki na 2020 oyo ti ane sili yo salite. Pour déjà janvier sili, tu continues en février. Février ça n'en a 28 jours. 28 jours. Après tu continues en mars. Mars so sili tu continues en avril. Avril so sili tu continues en mai. Mai so sili tu continues en juin comme 4 année. Est-ce que oso tongeli banandako? Est-ce que aussi au bongiseli vie à moi na moko? Est-ce que olingaka mwasi na yo nenge olaka kiye bana bobala naki? Est-ce que vie na bino familial bozavuma na commun nignon, boza na union commun ou bozali bato oyo boza dirigé par les églises? Les gens bato sou bazana na mwasi na mobali avant ba bota fu bazwa permission ko ute pas pasteur. Avant ba somba TV fu ba kese na permission ko ute pas pasteur. Pasteur oyo mo kazandoki. Ba pasteur belé siko ba outro 50 000 ya Covid au l'état pesi ba en Angleterre. Est-ce que yo dia croyer bien